Mbote na balandi nyonso ya B52 la mignonne officielle ngai wabino mama mignonne nayaka toujours pona ko informer biso na ba nouvelle oyo tozelaka na kati ya chaîne oyo. Lelo toyeli biso lisusu oyo ezali sango ya mawa ndeko na biso Sergio Chaumba atiki biso. C'était na nouvelle autozui depuis na source ezalaki asalaki accident le samedi donc lelo toza les 11 OK lelo les 11 ndeko na biso lelo eza mercredi les 11 donc ndeko na biso asalaki accident depuis le samedi 7 octobre mais na communauté tozui nouvelle wana kaka hier le 10 octobre, nde lelo tozelaki tozwa nanu ba confirmation et puis ba précision pona koya ko informer biso oyo tozali famille ba amis pe connaissance OK toye ko informer biso la mort de notre frère o bozali komona ndeko na biso Sergio Chaumba avandaki pardon parce qu'il n'est plus avandaki na Afrique du Sud, Cape Town. Eza na bandeko ebele oyo baebie azalaki mingi kosala misala ya artistique, c'est-à-dire azalaki mingi ko manager la mususu ba film, ba musique, ba sport, donc tout ce qui est art azalaki en tout cas na kati wana. Mais lelo oyo ndeko na biso ne plus nzambe azui molimo na ye tika ete molimo na ye epema na kimia na kotela biso video oyo tomeka koyoka explication ya bandeko oyo bakendaki sur le lieu du ya sika accident esalamaki tokolanda ndeko na biso azali kopesa explication na bokebi nyonso tu pona tina na liwa ya ndeko na biso Sergio Chaumba. OK? En tout cas, mes condoléances à toute la famille attristée de partout où vous êtes. Nzambe abondisa mitema na biso parce que kobungisa ndeko ezali eloko ya esengo te. Mais tomilengele parce que toyebi ngonga te toyebi mokolo te ndeko na biso abelaki te abimaki en bon état akei na nzela accident mortel esalameli ye. Alors nous qui sommes restés tozala kaka prudent totambola na bokebi pe na kobanga nzambe. En tout cas bandeko nyonso oyo bayebaki ndeko na biso Sergio Chaumba tokozonga lisusu pona kopesa biso o ezali ba précision topé ba programme nyonso tu ya matanga ndenge kosalamela soki corps ekozonga mboka soki ekolelama awa na Cape Town toyebi nanu te parce que programme nanu epesami te. En tout cas yo ndeko oyo oyebaki Sergio Chaumba, il n'est plus depuis le samedi 7 octobre nde asalaki accident oyo bokoyoka explication sikoyo ya ndeko na biso azali kopesa. Selon explication ya bato bazalaki wana balobaki ke ezalaki accident moko vraiment trop. Ça n'était de trop donc ozomona ke soki mutu a survivre na eloko wana elingaki ozala kaka eloko mususu. Mais nzambe oyo alola oyo tosambelaka apermetaki te atiki ete ndeko na biso atika biso. C'est pourquoi to présenter kaka ba condoléances na biso qui sommes nous pona koyeba na koluka kolobebele to ko juger mais nzambe oyo apesaka ye pende azui eza pasi na mitema kasi to kosenga na biso tozwa kaka makasi parce que ndeko na biso Sergio asalaki oyo ye na se na mbo na mokili oyo tangu na ye ekoki nzambe azui molimo na ye tika ete molimo na ye epema na kimia nazotiela biso video tomeka un peu kolanda explication ya ndeko na biso ndenge azali kopesa comment est-ce que accident wana esalamelaki. Merci beaucoup. Tokozonga soki tozui lisusu ba information sur et net pona tina deuil ndeko na biso Sergio
tokozonga mpona koyeba na ko-informer bino parce que vous servir, c'est en tout cas notre devoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu donne la force à toute la famille de partout où vous êtes. En tout cas, Nzambe wana abondisa mitema na bino. Merci beaucoup. Tokutani ngana bino, à la prochaine. Bye. Na lobi boy, ya famille nyonso place Shaumba salaki accident yango yo. Autaki kuna. Sobota loboko nanga auti boye. Alors l'air auti boye fallait akita boye. Aneko na vitesse wana de memi et tout droit boye. Alors l'air est tout droit sobotali abatashi abapine yango yo. Sobotali abatashi abapine. L'air est tout droit ayakobeta na poto mona liboso oyo. Abeti na poto oyo. L'air abeti na poto sobotali na se ba biteni ya mutuka ndenge mutuka epanzanaki yango yo ba vitre ndenge epanzanaki yango yo awa ozomona ba eteni nyonso après kobeta wana lera beti na libende oyo mutuka ebaluki lera ebaluki ekoko se retrouver kuna na ngambu na mabende oyo bomona tie lisusu musapi wana akopusa na pembeni comme ça bomona kare baluki ezongi siko na ndenge ya sima so botali mafuta awa biteni misusu yango yo ezongi na ndenge ya sima ti ebeti na libende oyo ebeti awa kare stopper awa de place telemaki donc place ya sali accident yango yo babiteni nyonso ya mutuka tozolokota mwanda mbukaka yango yo donc oyo nakokoloba na yango wana comme ça nazobenga bino po tosolola. Oh ngalalela la mignonne botika ngalalela